Donc Betty c'était tellement ma casse dans le monde en comédie. Moi tout la musique n'a pas nécessaire. Bah comment ça va payer? Elle était non ma bébé, bilobela. Et tout que moi la musique va pider que bah ça va n'importe quoi. La tête sur le bah doit payer dès qu'un jour tout bas là. Papa mon ni bon le soir comme tu vas showbiz et ta vie appréciée. Bah l'ini va apparaître. Donc les réseaux bon bon ya moi na. Alingi apparaître dans la danger. Donc on va continuer à showbiz, va payer va comme na boki va lesbienne. Puis tout le monde va on dit. Si on a bimi vont à lobby, avec un autre théâtre comme ça, on m'a dit vrai. Mais parce que c'est là parce que moi qui suis moi zongue, c'est là aussi na pardon. En tout cas, quand vous allez à la position, on a un Gabi tumba en tout cas tumba na yo ba tumisi, mais bien on va tête au tumba na te. Comme on lui met, comme tu as poison, comme on va la mbasu. En tout cas, ils ont ma mingi. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Shalom bana na nzambe ba mourir à Ciel Vert TV chaîne ezanga polémique chaîne ya bonzambe ça pour ça bonzambe vraiment merci beaucoup na obo sala kasi na biso bo sabona ka botala ka tous les vidéos tout ça ka na Ciel Vert TV vraiment nga eta ke moi na nzambe mon serviteur na bino na pesi bino merci beaucoup sans oublier na ba sali ya Ciel Vert TV o bazala le fou de mourir ka na Ciel Vert TV sans oublier les DG l'homme paranormal l'homme mystérieux mon père spirituel Papa Vincent Makela, l'homme de Dieu, le guerrier combattant de Jésus, yene mutu, nzambe katina ba innovation oza katina nzambe mto sala ye poto za katina bomo na biso poza la édifier na pesi vraiment merci beaucoup katina ndako nzamba pa molaye na pesi lisusu merci na bandeko oyo balandaka Ciel Vert TV pe ba combattre à Ciel Vert TV ba cameraman ya solo ba monteur ya solo ba pesa maye na ba katina Ciel Vert TV nzambe apambola bino sans oublier famille Makela Mobimba Nzambe Aza na bino elongo famille ya Vallée de Bereka susu na pesi bino merci vraiment lelo toye na une émission bomona nga vraiment na mona na mingi susu te lelo na bimi c'est que les kamozali biso na Ciel Vert TV toyaka pamba te toyaka somo toye besala toye pona ko édifier bino vraiment Nzambe Aza na bino lelo toye na sujet oyo bokosepela na mingi bokosepela na mingi pe bokozala édifier po bandeko mingi bazali banda ya moka oyo batalaka Ciel Vert TV oyo basepelaka na bonzambe eleka na kati ya Ciel Vert TV ba conseil oyo ba pasteur le ba pasteur Vincent Makela ba l'homme paranormal ba pesa rabiso pe ba mama benene ba lekaka a ko édifier batu vraiment ba pasteur nyo surtout ba lekaka Ciel Vert TV bazang sa raté ko pesa toli pe ko édifier bana na nzambe lelo na ye na émission na biso oyo tolingaka mingi émission na biso ya mozindo pourquoi mozindo Mozino to kotaka na profondeur ya makambo o ezoleka vis-à-vis na mokili vis-à-vis na société vis-à-vis na bandaku o ezali émission to sala ya mozindo pona ko édifier bana na nzambe pona ko édifier peuple de Dieu pona ko édifier bato baninga pengwa pona ko édifier ba o bazali les antivaleurs pona ko longola antivaleurs na mokili o ezali mozindo leo na yambi invité na nga spécial ezali Mama Bénédicte Makela yende to partager na émission les lopé boza batoli boza conseil na connaissance wa yazana ngo na pesi vraiment mote pona za to za la musika te shalom Mama Bénédicte Makela shalom l'homme valable les grands monteurs shalom merci beaucoup Mama Bénédicte Makela batu baka moite ba moni l'homme valable ya mi Mama Bénédicte Makela isa ba innovation à Ciel Vert TV Ciel Vert TV et ça la raba bilo mo ba raisonner te mais et ça li yango Mama Béné Bénédicte Makela oza à l'aise ko yamba on émission pour na bana nzamba za édifier très à l'aise vraiment bana nzambe nyonso ya Ciel Vert TV naza vraiment très à l'aise na pesi bino vraiment mbote merci beaucoup na pesi mama bébé Makela azola na émission wa live na pesi mbote sans oublier Mama Marcelo mukonzi ya makusa azawana azola na émission pe sans oublier libota mobimba ya famille Makela vraiment nzamba za toujours na bino to une émission Mama Béné
tous a vraiment na temps mingi te po biso to lingara mingi attaque ko édifier pe ko pesa batoli to émission to lana po mingi bato balana ki émission to sala na ndeko na biso ya comédien président Koko Ping Pong to mona ki émission o sala ki ne ba question o posa ki même nga nazaki na ndako nazaki pe étiquette pe nazaki édifier na linga landa par rapport ya émission ça na pas Koko Ping Pong o lamba ki par rapport ya ni po ya comédien ils ali éducatrice ya masse o lamba ki na take nini. Bon, merci beaucoup pour la question nayo l'homme valable. Koko Ping Pong aza président qui équipe na quoi. Na yamba qui est pour na to solo la makambo et les cas qui vraiment aux les capé 4 na ba comédien. Yé loko aza muto aza vraiment na 4 na bango ya on ki miko yambe pour na reposer ba question au bomona ki na banda ku na bino vraiment biso to ba sala nzambe mais tant to zo mona côté mo réseau boité zate ke to koti ba polémique non photo loba po ba pe patu photo sauver bon yo mona yamba Koko Ping Pong. Merci beaucoup maman Bénédicte Makela Mac B na intervention no sali mais kolanda émission na landa ki par rapport à question aux autour na Koko Ping Pong pe ba réponse na ye biso to yinda to zaki vraiment na souci na ndako neti ngai vraiment premièrement ngana ba neko mingi o balanda kasi Oliver TV bazang c'était ko benga l'homme valable maman bena la ayambi Koko Ping Pong mais par rapport Koko Ping Pong malobi pesi biso souci na makambo bandeko ba osala ba comédien ba osala pesi biso souci vraiment tel que yo moko maman Bénédicte Makela par rapport à ba question oyo opposé qui Koko Ping Pong peut la réponse à répondre et tel que yo éducatrice à masse servante de Dieu et ça qui on est na ba dire na lobaki. En tout cas, ils ont vraiment passé. Ils ont passé sur mon engagement Koko Ping Pong. Ils ont vraiment passé pour na comportement de collaboration comédien au toko bien lobata maboké. Donc ils ont ça vraiment passé pour na bango de baza ko se comporter, baza na vie privée donc bon ça bleu moi ça biso vraiment mawa. Ya mon engagement Koko Ping Pong pour y à loba. Par rapport à ma kamnenge nezole kana ndenge bakende matanga maman na biso maman chaque paix à son âme. En tout cas, c'est là qui passe, batkaki ko sundola ebemba mama chaque kuna na cimetière ba comédien ba kenda kité ba préfet qui omena vraiment ça mais tout le monde ba bete bomba gaz et ça là vraiment pas si mingi papa ba comédien ba ça ba bêtise trop vraiment. Merci beaucoup maman Bénédicte Makela par rapport au soulever sous point mo ya makas par rapport à liwa ya maman na biso maman chaque auto ando ya lae to landa kala a édifié pe ba te bien na théâtre na ya sala ka soulever sous point mo mais notre communauté to comme appel na point wana maman Béné mais par rapport au loko ça la rage biso to za ba to za bien informé oui to landa ka mamu so to le ka ya malamu na mabe mais oyo to moni et ça la rage mikolo ya ba comédien bango na bango comme on a yo taki oza servant de Dieu taki responsable oza marié comme on a ba ndeko no msu ya basi to ya mibali basala ka théâtre ba di o bazo bimisa ba bêtise bazo ba vis-à-vis na TV bana bazo landa et taki yo parents et saloni papa isa pasi lelo na théâtre lelo komi pasi pour landango ozana bana na yo ya mikie eza soni. Et ça la vraiment passe ba comédie basé sous un son te bata maboké bana sonité au moins na muteleki na TV lelo to comme internet comme monde mo ba base mutelinga ça moi base na créer le rona leki asali moi boy bako biso la bêtise mo boy ya surtout bana basi et ça la passe après nga ko yamba papa Ping Pong le grand comédien on a pesi mbote en tout cas na mona ki sous papa na biso nani papa maman Mbalio allez kaki pe na alobaki ba biloko ngo donc bêtise c'était tellement makasi na monde de comédie moi tout na ngosino ba nezate ba comment ça ba elete non ma baby lobela et que moi na mos ba na pider te ba ça ba n'importe quoi na fait so ba ngo ba zo pe idée qu'un jour to bala tu vas appeler ndako ma bala en tout cas na ebité pour le soko ko bala donc te ba ki va passer na biso elanda rabiso oh bon ça la lobo regrettant lobi okuna bo regrettant ba to maboki et ça passe biso te ben ko bo za ba to mo ko éduquer vraiment masse tout le monde comme toi nous on peut mater na 4 au tel puis maboki mo pe pan tous aucun exemple va servir sur quoi sert le quoi li parti
Une très belle femme. Hein? Basala ba théâtre wana peda ba maman bomengo. On sentir que non, asala théâtre ni mama boki basala ba si wana groupe salongo. Asala ki asukola kateli peut-être ngama. To mo ki ba conseil mo bien que moi s'il faut ko ngama i to landela ngo bien. C'est ça. Mais les lieux sous bongoté, ba comment les capola ce sont ya mi bali combien? Ah les capola ce sont qui azam to ba showbiz. Donc tu comprendre te o marambo to mona ki par avant tes papa. Merci beaucoup maman Bénédicte. Au soulever sur ce lot moya makasi po ngai pe etake mona na nzambe e tikaranga eloko wana pona yo maman Bénédicte Makela te muta théâtre pour ça la théâtre za la comédien et c'est ngaka faut za la lesbienne to za la mutu ya showbiz to okoma oza la tiel po to ebi ba maman na biso oyo ba bomengo basala théâtre kala ba maman na biso ba lipati ba maman bolingo ba mama belé basala théâtre pona ko édifier ba na nzambe mais lelo oyo na ebité Europe sanga poza oza dans le monde olandaka Europe sa biso ba na nzambe olanda Europe sa biso réponse na question on a tout pona oza la théâtre il faut ça la mutu ya showbiz mutasima il faut ça la théâtre bien faut ça moi aussi faut ça la tiel pona oteka nzoto ou bien oza la nani mutu ni a ko ça théâtre ko senga sengela za la oza la nengeni papa moni bon le soir comme to ba showbiz et sa vie appréciée ba lingi ba apparaître ba te maboki donc le ozo bo bango yango wana alingi apparaître dans la danger et moi ba continuer ba showbiz ba PD ba comme na boki ba lesbienne biso moto mo ndi baza ku ba ondima ba oleka ke nga pena na nga lele o pena kuna bike nga vraiment ko naza na nga bo mais ça bien te muto aza ko éduquer mais nga na l'accès bon tu bata la base au exemple to yo tangi ma bo mengo aza ki lesbienne il doit m'appeler maman mengo aleki na tiva ndiko finga li parti to ndo finga ma bolingo et ça la maté toi non mon alelo ke ba papa so papa mango bona pesi mboto wana c'est papa na nga vraiment hein na pesi mboto c'est la famille mobimba bande ko langa no malek na biso mama fatu vraiment mbote belé spesika bazali au moins c'est ba mutoka mango bo akoleka pa finga ce qui peut kimbanteke toi finga ndeko mo songolo non basala peut-être moi zaki bien baza ko éduquer biso soko vendre so sekana bana elati le mo zaki kitoko mano zaki kitoko mais le bako ko bebisa alati le mo no ya bien te so na mo na mo sto mo na mbalo zo ka soni pona otala pona kolanda bango et bon so ko bêtise na muno est-ce qu'ils savent vraiment qu'à pot aux la vraiment que comédien faut ça la rare bongo mais bongo ba ça le côté baleki ba mabo mengote baleki ba mongo bote baleki ba papa doudoute baleki ba papa ko douter hein baleki bango te mais pourquoi bon c'est surtout mingi basi notre pesa il y a vrai chéri le roi ali parti on comprendre nengo le tata bakenga lekili parti na kitoko bazalite te nga na moni non te te na moni te bango ba forcer mais ma série na li parti ba forcer te si les actes ba série li parti notre style te moi c'est kitoko mais on l'a kitoko aza ko se respecter so ko éduquer biso total na bana kitoko mais les autres comme Sony et comme monde moi ba showbiz ba nini manini o le kapenga boye na sala nga boye ata sonité vraiment toujours comprendre de ma bokete côté moi me ko bon to ba na nzambe me to koti makambo pesa so soni pour toujours te ça la passe et ça en plus vous dans l'église ba kina rosa mais ça passer à terre bon tout oui ba sambela to mona ba le kinga mona pasteur te ba boka bon boka te est-ce que pasteur peut ça conseil que non pas moi na faut za la bouille non hein tu vois ni pina comédie to monaka o zapte mona papa Vincent aka ming na ndeko na biso nani les grands comédiens nani Mbalo Sombo to mona est-ce que Mbalo Sombo pena na ko sa bêtise yimo pas ba théâtre comme le son na biso na bana pour tout talango to mona lo ba koko ping pong ba grand comédien hein est-ce que le autre moi que ba bêtise mais pourquoi ba fille bango le bango ko welana o afinga ki o alekaki lelo moi ba c'est solo comme longue zaté donc pas comme ka se distraire na biloko ezanga tina il faut arrêter ba théâtre bon arrêter biloko wana eza mawa mingi papa la ngai merci beaucoup maman Bene ozolo ba vraiment bien mais nzamba ling bana nzamba balinga vraiment mutu olo ba bien boye à continuer toujours maman Bene eloko moko susu eza ya mabe makasi surtout toujours na ba réseaux sociaux par rapport ya ba dire na bango oyo tolandaki ndeko na biso ya comédien la Duchesse alekaki Albert Kino monde ya po yemo ko zaro mutu ya théâtre ezate ke mutu mususu mais yemo mutu ya théâtre a dénoncer que monde na biso et baby totalement
monde baby par rapport ya mamto sala mukolo azoyi banate na monde théâtre mona muki azoyi banate na monde théâtre par rapport ba dire na yina naki yango albi que mona maman ya 5 ans azo bima même na jeune garçon ya 20 ans et ba 18 ans papa il y a 70 ans azo zo jeune fille il y a 16 ans il y a 17 ans et ba théâtre sur maman bene par rapport ya yemoko de la richesse alobaki yango malheureusement yemoko mususu akeko kosenga babolimbisi bon eteke bino par rapport na moni ba théâtre ba mama kalunga ba otio bala ba kalunga ba bala ki ba fille mususu ya théâtre ezana baza ba femme mariée pour la richesse alobaki ke ezo ba théâtre ba femme mariée ezala ba homme marié ba sala ka ba pratique wana eteke yo mama bene ozali pe servante de Dieu donc ozo ke loko wana pour na ba théâtre bagabi ba ndeko emo ba prochain pe vers yo tolini kopesa bango même na monde ya média ba ndeko bala na po za édifier vraiment bato théâtre oh ndeko biso la richesse alobaki eza mamba lokuta te soki ndeto okaka soki msungola soki nini njombo aza maladi fo ndima po bonga bana mai so omona bimi bonga lobi abike non théâtre comme alobaki mambo ezaki vrai mais peut signer selanga pas seulement que soki moko azongi osala oyo senga pardon omonte eza ba aventure mais ye moko akobana démentir te mais na 5 ans pardon po na blessé ki bato mosusu non tant obi vérité tika vérité que vérité eza puissance ya libéraka mais ya na ba blessure moko makasi celui qui se ça piqué comme l'affaire c'est ça so comme que ngana yebi na le rotet mutoka mama kalunga mona ka une femme mariée avec na alliance munene na libo et se respecter mbano pour le comme ofika même mobali na et tout côté qu'on poigné c'est que pour tika maboke que dans ça loko on celui qui maman nga ça to ngana kota ngote ba biso mtel mal ngoli bilamba ndo ngana la ndenga pila ngombe mpo ndo kota bilamba non tika lobby na ye aki même présence c'est le cas que le baki yango oui sur les choses à lobby botika loba nani papa na biso nani mbalo alobaki yango soka loboti ke eloba po emo azalaki na salite wana toko longo te ke azalaki te pas azalaki c'est ça lokola azalaki amoni ke non nani na moni fona dénoncer sikoyo bon même na mboka tipe net maman Gabriel aza muto pe abani peut-être kala mais maman Gabriel sala tumba il faut arrêter on le kwandi ko fingo za na bana mikolo tumba neza soki pe nini na soki biblo ni basala kana batumba ba fe biblo na moni basala kana mais il faut arrêter maman Gabriel tant on doit sala kana yo za muto te bi o lelo te biso tabam ke te bi no Gabriel bon ta lelo te batu vraiment ya kala ba grand comédien le roi bino mais oui tant on moni mutu moko lobine biblo maman Gabi conseil na peso vanda ya vanda vraiment il faut otika ce qui a lobby bongo lokola lobaki eza ba émotion eza ba préoccupation na bimisi okiko tika loba ce qui beaucoup ko benda na ngana mona ka senga ki pardon to na senga pe pardon pe ba boy pe o sekondi mango balaki bazo finga kaka et comme ba guerre Karine Mokonja loba bona mais non moni quelque part to pesa biso ba conseil nini bo te biso te pour nous bo finga la ba ndiko finga te la vie privée na bino yo to sala ka boy yo kene ko sala bona Angola yo tout ça tina la ngote biso to lingara bino bo sexa to omoni Congo za mboka mo za pays mo eza to za ne ba stress ma casse to za trop stress donc to la posa bino po bo ça ba bien donc hôtel mo maman Kalunga oseki hôtel mo ya moi vie de loin oseki hôtel les grands comédiens on ne se plaît même pour le bataille à Kimia et sobe otali oseki otali mama mbali nzambe na bango oseki otali su koko ping pong et loro mabe oseki elengi suko bino bo musa bilomo leki o bandiko finga batu suko to sekani to ka de mawa fubutika biloko bo sanga na boza lokwa nini moko to mona lo ba nigérien ba développer pourquoi bon moko nanu il fait la force yo za na bango tato monaka est-ce que demona mutu nani mo nigérien à l'équipe finga wana msusu non to mona no biloko wana te ba président Caleb bazaki bazana mais to mona ba poser peut comme ba président Caleb na kati comme okuna ba Xil Pechanga ba Sile Bisalu eza pasi mingi au monde OK bon ba mutu kwa Xil Pechanga Sile Bisalu ba to ko peut-être que ba grand comédien ba ça biloko mo ki to mais faut tout monde na bino ba biloko wana mais la fête qui vont pas parler au monde ba bêtise les cas qui vont ba les cas ba loba et le monde but banda ko bon va qui en tout cas ici Pechanga Sile Bisalu très bien bon joueur qui bien pour nous comme le bagage qui m'a la base
bavandaki mien omoni en tout cas bozalaka na position wana ya Gabi tumba en tout cas tumba na yo bato mosusu mais bino batata to tumbama te mpo bolingo ya te bakomi otia bapoison bakomi bokola bambasu en tout cas eza mama mingi bien vraiment bien parlé Mama Bene Makela to continuer toujours quand on to ko banayo mais par rapport au biso toza ba téléspectateurs tout ça la théâtre té tout ça ba to ba pandisango to landaka ba biloko news surtout les kaka par rapport ya mambo ya ba comédien to ba polémique to ba on na monde ya ba musicien mais oui oui kana jibe koto fali soki na nani mais lelo yo ba musicien tout ba oui kana jibe ba mo beta même podium ba mo so la bien mais ba tu ya théâtre ba comédien na mo nango théâtre neti lelo to mo na ba neti ba benga mi benga ba théâtre est-ce que to mo na ba ki théâtre na ba me commis na niveau ya trop bas par rapport et quand il est parti to mo na ba to mususu ba groupe mususu ba to mususu ba parti ya boye ya mo na moni papa na quand on battait na biso kaneti likama ocho le entre ici péchanga na sila au moins là tu suis à théâtre et le roi ngana tozo welana na bike to ba to sala na musala moko je suis Brown le grand caméraman a été que pas câble sous bien quoi amer dosé allons va doser vous comprendre mais tout le monde soit le gars qui pas si la té moto a qui pas si la té moto omoni do dio basambela te dio ka ba ngende ba kangama na ba makile ba ekutana ba sepela na ba kangama rombe et c'est ça ba mususti bango la bango ba en ya makas et qui to côté moni peut-être batie moto makasi batie moto autre bana mo tongana ko fingana ba voice to ba théâtre au président ka voice ni ngoyo o kuna voice na baki boy batongana ko olandaki ba voice wana tout on ba président Caleb ya mamnu so olandaki yango papa to kutela mon internet mais tu biso sala rapona ba internet biso sala ba mamone wote to kutela mon internet photo tala tout o ezoleka et que tant otepena oteni mega na otela blo mo pe que koto l'équipe olandi pe hôtel pena bobité au monde toi le comédien de l'église basambela c'est ça toi le comédien de l'église hein toza bango tant toi la blo na rota pe moi na ngape moi comédien ko le kakela babisoba na robert pe ya blo ko sala ngol sousti papa Cédric neti mutu monene mosala nzambe papa Vincent est-ce que quand moi ne mo comédien le kapolo ba bêtise non ote ya olobake no tika omoni nda encadre bana ba comédien te depuis que l'église va libérer que kamba ba minene hein mais tout faut tout lobela rango to ko fa te que to tika rablo ngane ba doleka ba finga non ba comédien hein ba papa la mami botera bana bino ba kumisa bino botera bango to papa na molimo Hollande o mona ke non moi ni mo ba finga bêtise intérêt papa na molimo yani président Caleb qui na idée que peut de groupe Sinar et ça groupe mort chrétien mais le lo yango te o moto que zo dévi zo bimali banda makabno mo wasala boloba ki ba pe mo le bo changer et comme ndenge mususu tout monde ka bien ma Sinar ndenge za ki bo so ki banda ko kende mona de père na groupe évangéliste ndenge bazala ki boso mais le to moni Sinar et que ezong na buzoba et là teli mabe bilobela papa donc to esa so passi mère Mama Bénédicte Makela par rapport à au soulevé parti on est président Caleb du groupe Sinar to bi nga pena ba groupe on a groupe ba pasteur ya basala nzambe mais ndenge to mona obe ezolekela biso mais na habité par rapport une ozolo ba moni mutu mususu toza rabiso sur na ba compréhension moroté mutu sous compréhension na amona yozolo ba bien pour avantage na mais na matoi na ye amona ko ezoko o finga ezoko nje so ça tant ba oyoka yango so ba bwa kilo ba ba fingi o sentir ne te baba ba finga la ba on to ba la nzambe ti o bon so fingi no nga esani et changenge lo te je suis naza femme mariée naza ndaku na nga bien naza bien na vanda na to fingi senge lo te o longola nzambe te mais nga na bino la vérité to finginga etalinga te mais président Caleb naza ando ina vaille de beka bi pasteur Vincent Makela biso début président Caleb kala oya ko emba eleke lingayo na vaille de bereka to bi abinisa biso mais le to komona na buzu comme le que président Caleb boye ça se passe pour to amuto to lingara mingi omoni et ça la passe photo toujours c'est l'indiqué que président Caleb tala zonga sima blabani tala sima zonga muto omoni quelque part ba temoki ba ote biso pe omoni azaki muto avende ko tsame musique kaza komi ko yembisa banzembo na ye pe bien est-ce que yembela sunza mener en ndembela to ka ngoli suste hein biloko se kufa lango donc ça la passe so fingi no ngai na fingi bino te
na tongi bino te na mwana nzambe salinga nde passe pour la ndeko mimi surtout na mwasi boaba na basi lobby na bike le passer la bino ya lelo lui tongo na poste comme maman erozongela yo. Merci beaucoup maman Bene. Tokomo comme vraiment na kozinda na suka émission na biso mais là la question mo vraiment on a bomba qui on a bomba question on a pour na rara yo. Na makambo ezoleka maman Bene ba comédien vraiment bazo kufa mingi. Ndingo tozolo ba pona eloko yo édifier bango bazonga bazino lobike batala sima après bazongi batu. Par rapport au ba comédien ne ba kufa belé surtout banda de 2020 c'était en 2021 na to na 4 en 2021. Tout le temps, comédien et belé déjà parce que et le redit de pousser mort liwe landa bango nitini. Au moins ils sont tout temps la mabe. Hein, nzamba aussi quand même merci ya diable. Au moins so bon bon société parce que ça so passe to banga. Oui. To banga po to mona na moi oyo ane wana to perdre Chico Pouloulou. Souci ma presse. To perdre mutumye le roi Chico to perdre souci papa nani ndeko na biso nani papa nani Doudou c'est Dadi Kitambala bakei le to père de maman la biso maman Chako. Ah ici na papa Kadiombo. Papa Kadiombo. Est-ce que bino mon place bozali bo continuer kana ba bêtise to bo bater photo pas to tika. Photo tika ba to la peine ba to nga bat. Bo sambela bien comme comédien. Bo la ba créer tête bo ko sa biso. Ba sambela bien. Donc li net ngali wana bango. Et comme sangate Papa la biso, papa Vincent. Et ça annonce qu'il y a des comédiens bon couf. Oh. Ah non, c'est que c'est bien avec le royaume non le gars mais oui, à l'homme spirituel à niveau licolo, à mon musica. Au monde. Alors à niveau licolo, ah le mec on déjà avant. Alors le mec on va dire que des comédiens bon couf, on a mon idée comédien net au là. Et les cas sont pas marché quoi là. Et les qui sont tombés le papa Diom. Mais ceux qui va passer monsieur ngale kalobi omoni eloko lobi maman Bene ils ont vraiment et puis na eleki ninga likolo makasi comment a prononcé que ba comédien ba kufa maman Chako kufi papa Kadiombo ba kufa c'est que pasteur Vincent ninga na fa le kana plateau na biso aloba yango pourquoi ba bazo kufa ba comédien ba kufa bongo ye nzamba la kisaki yango pona nini ba comédien ba nga ba sala nini omoni mosala nzambe pa nzambe naza na bombela basali ne loto surtout mosala nzambe oyo alinga mingi abombela ke lote aloba ki yango déjà avant la kisiye que nota la tala biso to mona loba prophète ba komba prophète de la nation boye na boye non hein mosala nzambe sola loba likambo eko ya avant ye ça no ça qui on peut salami ya loba ki on me le quoi zané mutu mwana ngati ka le kapwa loba pona nyaso ko mo kreba base ama papa il faut loba ngabi yetaka biloko panatika biloko wana moni nzambe la série liwana la série pe stratégie na repesa ba comédien batika mais est-ce que so ba leka bi bondima bondima oliwezo ya o mebi ba le bato za no bondima aloba ki on avant so une église veut de bereka ba bereka na so ba yebi ke papa ba ki be bank di ba de comédien ba kei mais bango bato batika bozo mayele président Calais bozo mayele hein maman la biso Gabriel ya Gabi bozo mayele tika biloko na na bana no tika biloko na osasa biloko loba tika trop ya yo oza grand comédien na munene tika biloko wana ba maman biso nyeso bosara ba théâtre bino tout ba minene bo sepesation na mboka biso lelo boza ba combattant moi makasi mais bo tika biloko bosala bo sangala bo sengala ba pardon la duchesse bo sengala pardon maman Kalunga wada femme bo sengala ba pardon bo yokana bo sala lisusu bloc tous a construit pas la bino botika biloko la botia mas botia e bande so ba okufa to luka na nzambe tina profondeur c'est ça. Merci beaucoup maman Bene wana ezali intervention ya maman Bene yo pe ndeko zali ndeko comédien oyoki eloko oyo vraiment édifié ope otika soki ozali kati na makambo wana ndeko na ngai na benzio yeso alingaya tika makambo yoka eloko o mutazo bano oyo ala ndeko ndenge mona yo soza mwasi ndenge moko na yo soza mobali ala ndeko na mwasi nzamba alobaka na bafaso ebele akolobela na église akolobela wana nzela akolobela même na nzela mission même ndebini bote ya biso peut-être na ba comédie na bini bote ya biso nzambe pa alobaka na kati wana bon pesa pe histoire moboye édifié pe bana na nzambe ndeko vraiment ndeko na nga artiste comédien eloko
tala sima zonga mutu liwe zoya ozana bana kolinga to tika bana na yo ba orphelin kolinga to tika famille na yo peut-être yo za likondi ya famille kolinga te famille tika la mawa vraiment yo ka conseil ya mama ben na lobby vraiment erosala makasi malamu makasi mama ben to vraiment presque na suka émission to bi la prochaine émission to liga su to kayo to ya mayo pesa su batoli na bandeko oyo basengeli bazo atoli par rapport ya mode de la fin ya émission na biso oyo tozana ngolelo. En tout cas, émission Mozindo, waouh! Émission moi qui toko l'homme valable Cédric Makela. Merci pour notre question moi qui toko posé ngai. Merci na caméraman na biso azaki bongo makasi vraiment je suis Luanda Brown. Merci na DG et Silver TV a perception na bino ba opportunité le tozana nango. Oui, Pasteur l'homme paranormal. Pasteur Vincent Makela Meshak. Moussa Ndemo munene melngane o milo balobate. Arane humble na kwena ye. Donc merci na batno sur la nation na poto, merci na comédien nyos to linga bino mingi. Babi muto linga mingi, il faut avoir reprocher ye poisonga. Tout le monde bo ça bablo ça so mate on to ye to répondre na moyo inet ya gabina moyo bengote na pe na numéro na téléphone mais leo o nanga boy to linga bino fort. Amen. Pour ba ndeko so to linga bino makasi. Ba xi pechanga black line na linga ko tout bien. Papa Caleb tolinga bilo la diche bino tout président c'est tolinga bino makasi président Elombe tolinga bino makasi wa biso moko président Koroping les grands comédiens tolinga bino fort donc mais bobongisa kaka bobongisa vraiment toi la posa non ya bino toi posa so passe toi na posa na bino baza batu moko ba valeur à mboka ba valeur voilà ba valeur à mboka boki ba bisi ba ini edo to moni lo xi péchant au défendre ngo to moni sélection au défendre en tout cas bozala bien ici péchant derrière ça mina na Facebook to solarane bien en tout cas black ba mbote bozala vraiment makasi bo sangana ya gabi bo sa ma bloc mama kalunga bino tuto ina mutu morote mais bosa politika blo wala bo la pardon o kuna se muninga pardon et ça la lo morote bo se fasser to bo sa vie privée na TVT que l'équipe na ngana za mibali 10 ngana za mtu wa showbiz wori za vie privée na bino ngana za lesbienne ngai bo te ya bo mo pona bino moko biso za posaka ke bo sexa biso bo pe so ba concept to za pi maté hôtel pe koto pena Gabriel ça qui est le moins bien au combien on pena que pèse au tape ba l'église ba bitu ya boko c'est ça chose à poser la to inarabilité so bo tenir nga regarder no ma bête na de comme na moi c'est ça nga rapace to ngarabino bien vraiment vous la bien ba na sa poto ba abonner ciel vous côté sous ko s'abonner et belé ça sous ma bien si vous a poser que bo c'est le sous le moins la ciel vert bon caméra la bino bleu et ça sous ma bien qui to comme casse na pesi merci ba na nga son Bellevue Makela Barachi, Bambote, Esther, Maman Bébé, Maman Marcelo, Bébé Précieuse, Bébé Walo, Baravama Kitoko, Bambote, donc, bino tout, Toté Marabino. Merci beaucoup, Maman Bénédicte Makela na tana o pesa ki to evita ki auto ya mayo, o pesa ki vraiment tana yo pour na émission on nzam vraiment pas mola, on nzam malola. Oui, topesi bino merci balandi ya Ciel Vert TV ba téléspectateurs ya solo o ba yoka voya nzambe baza partout na monde atier nzambe ya Lola nzamba basali nzamba Abraham Isaac et Jacob ya pasteur Vincent Makela aza na bino kati na bonzambe na pesi merci beaucoup na bandeko oyo babengaka oyo bakomantaka sur cette émission nzambe vraiment aza na bino merci na bino bolemba te botika te oyo ezali chaîne na bino bozwaka batoli baconseil Maman Bénédicte apesi batoli lelo le bapasteur Vincent bapasteur ebele balekaka mpona koédifie bana na bino baédifie bino bolemba te botalaka toujours Ciel Vert TV bozala toujours branché Katina Ciel Vert TV na bosanité na moni le révérend pasteur Vincent Makela DG à Ciel Vert TV l'homme paranormal l'homme mystique mystérieux talaka tozoka balobake ba l'homme valable pardon oui. Si on appelle ces mots de toi c'est petit maman Mila Mokambi la belle femme motema ya Bambote beli. Ah, voilà maman ben apesi yaye mbote ngape naza ya ngai papa Vincent Makela l'homme paranormal, l'homme mystérieux, l'homme prophète, motonzambe, l'écran prophétique napesi vraiment merci beaucoup yem to ça la innovation boyeka na Ciel Vert TV na sans oublier famille Makela, sans oublier banderonio surtout balandara Ciel Vert TV. Ndeko na ngai moko za na France, Germaine Mafuta na pesi mbote yum meilleur conseiller nango pesa nga batoli sans oublier maman bébé Makela azawana a toujours émission
Nabo sanité le guerrier combattant Josué caméraman de guerre talarara tozaki jour wana jour ba nommé ngai comme président de la jeunesse ya commune kita ça azalaki wana le faux miro pona ba imaginer quand na CLV TV na PCM merci na bo sanité Barachi Belvin na bo sanité ba jeune surtout ya la vallée de Bereka o ba soutenir biso Nzambe ya Lola azana na bango famille Makela Marcelo na bo sanité ba nderonyo surtout ba lingara l'homme valable TV l'homme valable o ba pesa ranga toujours ba toli ba komelanga na ba Facebook vraiment na pesibino merci beaucoup na ba nderonyo so on attend combo na on attend combo te Nzambe ya Lola za toujours na bino à la prochaine émission Bolanda éducatif msusu asika vraiment mama Beneto kabwana ba na mbote kaka ciao Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert